lelo to mona Elise o bozo finga na réseaux sociaux so tali pe bana basi na so to ba finga Elise ba viva loko Elise te Elise aza patronne eza na batu ba benga Elise ba yebisa Elise ba ko violer mwana na ye ba ko boma ye oui alobi ngo na conférence de presse na sa na vidéo awa alobi yango donc président Caleb benga batu oyo baza ba acteur na yo ba actrice na yo na ba fan na yo yebisa bango lo baba tika ko menacer Elise to yebisi Elise akeno leka na bosono na politique abelela soka kufi lelo eza bato na mutu babomi parce que Star Time nde alobi mutu apesa kinga photo eza Caleb nde siko komba Caleb ekoti ayibino bango bo Elise anga zo lakisa nini bata maboke botika complexe so mutu ana mabe photo lobela kai. Voilà, bonjour Mondate, bonjour Balandinho sur Nouska TV, vous abonnez massivement à Nouska TV. Balobi chaîne moko pe sa ke lengi makas. Chaîne moko ezeli sa ba actualité, te vous abonnez massivement ton nom na Nouska TV na mon maman Maradona Miss Motema. Ya na Nouska Miss Nemo na Pavis Moma. Balobi Motema ya Renata Miss vous abonnez na chaîne parce que ba actualité kitoko. Botoma congolais to congolaise o ke lengi ko vivre na katsakini. Kini ya bana kini sentiments na kata kini ya babi rolobela kutute kota ba kale ya ba comédien kuna to moni eyinzi entre Caleb na Elise ser na biso a jouer rôle ya fille du serpent moto zo pela koto msuto zo yoka video ye bimi do examen d'état et bimi donc moi na ya Ngoi Kasanji babi a démarré première dame a bangi même pas non c'est grave ceux qui les titres kuya miso ba jeep déjà telemi tozo comprendre ta batami to le msazabi to kisu mami chibola balobi azana biso ndenge monte na kata bandako azana ndako ebomba kini eza makambo bana poto sentiment nazo ka kozala congolaise kozala pe na kata kini bino boyo kango te elenyo na yoka ero nena bibongo lokuwa na minute o mambo telemeli ba comédien photo kundola pe kan comédien moko ya lobaka trop ya bomba raté ya za vérité si vérité to meka to solene ba makambo onyo to ngana to loba mon frère grand frère nanga propre sola kitoko artiste à danger et ya za la danger parce que loba vérité Jerry Cobertos bonjour Maléticia Kouya ya biso moko donc bonjour na ba abonné nyoso ya Nouska talaka ngana za abonné vraiment na ba chaîne ebele na mona musala ezo sala mamalamu et puis bonjour à mon papou chez Matika Songo on a na sonité ya koloba ya kotanga kombo na parce que baza bato ba pesa biso makambo na internet donc Jerry Cobertos na bino yo chouchou ya bana poto jouer ya bana poto elongi mabe oyo achaka bato mal à l'aise na internet yo aye ba question za yo ba réponse za nga sala nga pastor ba kelongi mabe est-ce que mutelongi mabe azala te biso to mikitisa nzamba otombolot parce que za bato musu ba rappel ka ndengo lobia bato musu ba Jerry koloba kelongi mabe to za na beauté ngasko beauté ndenge ka Bible lobati Jésus azalaki ni éclat ni beauté donc ngape na abongo. Voilà, merci beaucoup Jerry Cobertos to banano na likamwa liboso oyo zo sala pasi mena mwana na mwasoni to moni vidéo e bimi Jerry na li vraiment yo za kamto lobaka vérité bana potonyo to ba yebi mwana Ngoi Kasanji azo démarrer première dame. Pourquoi asali bongo? Pourquoi pesa bongo? Et puis nani na filmaki? Et puis pourquoi ka publier on lisusu bongo? Ba sala on encore tonengeli et puis problème nini? Moi na wana kozala na ngona première dame. Vraiment merci beaucoup moi Laetitia na question na yo. Moni basi ba komi ko okisa biso soni parce que limbisa ngai ozande ko moi si basi na mboko ba okisa biso soni. Buzoba ya bana basi belé bazo sa na internet c'est comme le roi Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. Rambo 1 to mona ke Eliane, Rambo 2 to moni Mami Chibola, Rambo 3 to moni Christelle Kaloji, ceux qui Kasanji. Moi na Ngoi Kasanji. Est-ce que ça le loka bongo et puis yo moko pour une question. Nanya filma qui est. Est-ce que internet est à tribunal? Est-ce que internet est à parquet? Ce qu'on a na poso finga mutu, kena ko finga en face. Ozo finga na vidéo et puis ozo finga nani première dame. Naza na vidéo na téléphone na ebité soki batu ba ko yoka makambo mwana na zoloba. To yoka parce que ngana boy ki ko makende tikaka o to interpréter ngo o te ezaki boyoka ki wapi preuve parce que être en état de droit nga vraiment likoloba makambo na za preuve te na ko na zo maîtriser te na ko loba ngote. Donc to yoka don vidéo te ba non be le mani etiza ba dur nini ya lobaki. Oyo lelo e bimi ki a fingi première dame. C'est la première fois na yoka ba loba jeune fille le roi Laetitia
jeune fille roi grande c'est nga fingi première dame. Voilà, en exclusivité mondiale vidéo ne yango. Voilà, non, c'est grave. C'est grave. Non. Oh, Malétissa, moi, le bagage bien avant de Kimia, tu moni batu ba olobake, Joana Taliban na zo bana TV na, parce que ba benga biso ba Taliban. Donc Joana Taliban lo bana TV pour ba fingi ndeko, ba fingi mwasi ya ndeko. Non, maman Denise a sa première dame, du respect quand même. Moi na yango ika San José, moi na ex-gouverneur. Makamba lupango na bino est-ce que tali mwasi ya tata mokonzi ekolo. Tangu papa na biso Gabriel Moki akende ko funda na l'état. Ta ba bandaki ba procédure à récupérer ma pango. Est-ce que tu sais que dans na mboko? Azaka na mboko ta zakana na poto. Mais lelo comment moi na oyo azui audace ya ko sala vidéo afinga première dame que est-ce qu'elle kinga na beauté et puis azo koti sa maman Olive Lembe na makambu wana. O maman Olive alobi na vidéo a maman Olive asakana na ye. Moi si yango ika sanjibe asakana na maman Denise. Alors on a zo interpeller na ba service oyo lokwa ba aner. Congolaise ou à sali vidéo oyo moi na ngoika sanji il faut azala interpeller parce que état de droit il faut discipline ezala. Bazo benga na bino na lupango eza ya mutu lupango Mokia Gabriel Mokia. Donc ba balinga nini Gabriel Mokia akweya balongisa ngoika sanji après baloba ke moni baluba akoteli ndeko ne muluba do balinga mungala asa nini alonga te c'est pas bien tribalisme comme lelo. Vous comprenez ngana kamo Christelle ndeko na Christelle tala sikonde batu bakomi ko fingo na réseaux sociaux bakomi ko bimisala ba vérité mususu bakomi ko bimisala vérité bazongisa les vidéos oyo alukaka trouble na ndako na bango soit disant bimina papa na ye tala ba bimisala les vidéos wana ozomona siko tala niveau internet des églises les paroles s'envolent les écrits les vidéos restent ba bimisala siko vidéo na ye ozomona aza na respect et puis ngana boy makambo senga pardon te. Pour nous, on dirait que nous avons dit la TV à s'excuser. Pour nous, Congo comme nous avons sali mabe à l'équipe à s'excuser. Non. Vidéo na télécharger na téléphone nanga. Parce que vidéo zo vendre. Na batomité mabe ba ozongi sarango lisusu. C'est pas bien. Moi si ya mokonza mboka aye ko sala nini pe solo bake ndako yango Denise ya ko lala. Est-ce que Denise azangi mbongo ya ko place ya ko vanda? Mobile naza numéro 1 na mboka oyo. Au moins que basi boyo que ça biso soni to lembi bino boyo que ça biso soni basi poni boyo sala makamba boye et puis na kata vidéo azo banini ngana kola na mbongo saki weza $5,000 yo kongola na mbongo kasi na tata no boso ndako abatu ya Mokia ya Gabriel Mokia ba botoli yango état de droit boluka ke état de droit yango wana bonki azui lupango na suke tikalaki siko yo lingite et puis zo bana vidéo omoni muntu ayaka ko sala makambo ya diama ya tata nango monda kufaka. Donc azolo ba pena ke azo peser même pas ba mona peser même pas ba mo yango nazo senga na service mon général Sylvano Kasongo na bi ko sala musala bien mona moi sur photo mona pena ba congolais to sepela obi na minute eza soni po anini ba gabonais ba ivoirien ba hota la fille mo na Congo na République démocratique du Congo a fini première dame et puis a fini na problème nini tu vas sous résister sous ya état de droit ko sala nini. Donc, mon général Sylvano Kasongo, moi, na Sanji, il faut interpeller, bakangaye, batuna nani atindi ya lo babilo ka bongo na TV. Et puis ozo s'en foudre na ba policier, heureusement ba policier na biso bazali sous telem sous ya ba régime mususu. Omene ba policier ba vai na vidéo, ba tchatche na bango na ba téléphone yazo finga bango bolongo wana, bembécile, ngana message na manduki. Mwana mwasi. Et puis ozo na base na yo. Ozana ba électeur na yo na Mbujimai mais na ba lubango o ba ko voter yo bon na lo banona na chiluba wewa mwana wango ika sanji uju penda mukaji wa mfumu wajitunga mu video uji mwana bukolesha bibi ni tatu eba ni mamu eba mukaji wa mfumu wajitunga uju penda bwabwa lukai. Obige baluba ya moboko moboko c'est soni na niveau moko na ebité baluba comme c'est ça so ba tribalisme et puis ngana ozong selo moko moni lelo ngana komi sikolo kwa historien obige ve Mobutu azaka na mboka oyo asala 32 ans muluba tikala okima kasa ite ya kinité
oyebi oyebi mais lelo yongo ikasanji gouverneur ya Kasai kuna oyebi ke bawewa baya ebele bakima kuna po anini po menace eleki souffrance eleki mais Mobutu azaki mungala abande kolia na baluba azaki bien tribalisme ezaki te ozo comprendre mais lelo ba ofinga bandi na biso bawewa batu minene na Kasai bando sala diamant mais viona na Kasai ba benge Jack Bauer do anyokola bande koné boy bande koné baluba sala bango boy mais lelo mwana na jeune fille na yazo leka na TV afinga maman Denise ce n'est pas normal c'est ça soni à pays voilà tout évoluer géri wana ezaki pona bango tout à monde dans réponse na part na yo géri commerce géri to kota moi muke Mami Chibola azawa bon procès agi lobby ya Mami Chibola na mukuna selon les informations parce que ngalinga oloba makambu oyo na yebi pe oyo zo sala Mami Chibola ba condamné par rapport ya effet ya sala ki ya nini omoni maletisa nengo zawa surtout so na enregistrer yo yebake na za na infraction. Le seul service c'est ça dans mboka oyo ko enregistrer nga ko enregistrer yo donc Mami Chibola enregistrer ki mukuna na vidéo ba condamné nanu nenga enregistrer ki vidéo ba condamné lisusu ndenge ya tcheka on a place publique a publier quand on a internet sans autorisation ya parquet sans autorisation ya ba konzi ya l'état donc yimo pena muta publier ki yango yemo ko ne muta publier quand on wanga na ngota yango mo lelo Mami Chibola et azana nos arrêts na esaki batuke nga na yebi moi droit moi muke parce que na linga otanga droit donc ndenga filmaki mukuna bongo asambwisi bongo fallait y pas azwa sort na ye donc mukuna procès ya soukezo ya déjà dans quelques jours awa vena so azane libanda omoni babana basika kande ba pesa biso soni Mami Chibola ezaki cop ya yo na vie vous comprenez yo linga esroke bana mowei ya papa Kancha Lupango veut pas escroquer Adam Sono ya ofele est-ce que ça lini Adam Soné ofele pour ver pas maman na yanga pas qui passer aza noko pas na posa bopiki likiti donc atali siko yoza na posa Lupango ayaka Adam Soné ya nyongo mateka yemo ne mtabimi yuma et puis OK on publier sur na internet o sambwisi o mi sambwisi et puis obi ke bana basa mboka na so ba na courage ba violer o l'équipe na émission na plateau émission zo expliquer on na mboka na biso ba balisanga na 13 ans na 3 ans na zaka na fiancé 3 ans na 13 ans fiancé mais ba violer so na 30 et 13 il y a 3 ans ça na fiancé o ça mvutuma moko total violer na âge ni souvent Abiba abota na âge à 13 ans baba là na âge à 13 ans donc et puis a craché sur baluba que na mbujima i baba lisaka batu na 13 ans non et ça des familles na famille pas si baba lisaka na 13 ans et ça famille non on peut insulter tout un peuple bongo est-ce que so baba lisaka na 13 ans ngoma que famille surtout baba lisaka na 13 ans non biso to baluba malgré to na kin ba na bota mi pe na bana basi Clarisse Plasma Rit Darling Love asa kitoko mais même so me na so baba lisaka na 13 ans donc batika babilo kana le belenso na ba TV na ba violer yo o commence ba conférence de presse est-ce que minute aza rokanga to za quelque part aza rokanga mais faut ça na bongo parce que tozo sakana na ba personnalité makasi donc batuloka ba Mami Chibola fo yepene fois subir sort na ye. Voilà, merci beaucoup Géry. Wana ezalaki pona Mami Chibola bon. Côté eteli makambo eteli bino moko ba comédien. To moni moto ezopela ya Elise na Caleb. Totali réaction ya ba comédien belé. Bazaki même moral pour na biso en tout cas mutu moko te na part ya Denise à toi qui peut part na eta moi mukie to ebité pourquoi ba comédien nyoto ba kina ngambu ya président Caleb bazana raison to ezaki bazana faute to ezaki ba yebi kelika mwana ezalaki bongo Denise ne mutaki nango likolo yo ba pesi mukongo est-ce que na ba réaction nyoso to ne s'est passé ta que yo peoza mwana mboka molobeli comédien ozaka pemena batutu na ebité ozo condamner nani Denise azana raison Caleb Elise azana raison to azana tort et ka président Caleb azana tort to azana raison pour Elise et mon conférence de presse lobi ke yé a porté plainte sur président Caleb té a fondé batu ya star taille mais pourquoi benji rezozonga ezozongela ye en tout cas merci beaucoup na moni pena matière ezali oza pena na actualité o moni ba sero yo bazo finga parce que eza mingi ba basi mutu ba finga Elise. Moi j'ai constaté na Congo, moi j'étais na milieu maboke, yango moni nga za trop na bata maboke te na sala théâtre mais na za bana bata maboke te. Kai poza muta maboke. Na za muta maboke mais na lokwa bango te. Nga na palais na landa ka mutu ta somela nga bière na shaba to na couloir mangembo te. O moni ba yuma wana, o ba benga bango na ba nzonzing. O ba benga bango na ba yaka to mela.
soki moninga asali mabe babangaka kolobela ye bacomplexe surtout so aza président bacomplexe makasi yango ozomona na théâtre buzobe ekoti makasi ngai nayebisaka bato na théâtre so moto aza mabe na kolobela en face kasha molangi elaka ti ozo comprendre ntango mabe ezali il faut koloba yango lelo tomona Élise oyo bozofinga na réseaux sociaux so otali mpe bana basi nyonso to baofinga Élise baviva loko Élise te Élise aza patronne ebele na baproche te batuna ngamu na proche ye nasanga azaka nini bo na conférence de presse ya china okomonanga po ani mutu aliboso nazalaki wana te ya na ye Géry Cobetox tozalaki na bakarine Massimo après toyei kozala bandeko lokola batendresse libingaka bakeni mpe na biso tu toyaki wana mais Géry Cobetox azopese makasi mpa Élise parce que makambo tosolola yango banda 2009 eya makambo ya 2009 2019 plutôt 2019 tosolola yango boye ngai na Élise na Massimo omoka biso ku toza parmi bato toba bomana nu moto bomana moto omoni makambo oyo esala bien te ndenge auti kozala makambo na Barcelone ya yo mpe lisusu ebima voilà ozo comprendre donc Élise eloko afundi start time afundi président Caleb te omoni na bino omoni babino mpe bato bwana poto air moko boyoka mpe bainformation bien botika oyina Élise wana mwana mwasa bato ka nde booloba wana ye Élise yango aza nani toyebe ku na théâtre te mais franchement bata poto nayebisa bino bafi ebele bazokota théâtre bazodamsone bango mpona kotia bango na banzonzinga mais Élise ti lelo agarda bopikiliki ne mwana mobali moko ya théâtre damsona ye te tino Géry koloba bongo te parce que yo tambola na ye te obimaka mune bakatre pando osala te autana na groupe mwa mwasi elobi eloko te ebitika badamsone te auta pa Marie-Hélène olobaki mama Marie-Hélène azala lesbienne auta pa Marie-Hélène auta pa baprésident après wana asala groupe na ye ozo comprendre donc Élise aza fille ya nzala te nde bango baoloba wana aza nanu parmi bagroupe oyo eza na bureau ya bien eza na référence eyeba na groupe Élise ozo comprendre donc aza fille moko avandisa makambo azwani mpena makambo na te maboke te mais aza mwasi kitoko mwana moswahili ya tai ayebi ndenge nini ya kose respecte yango mpe azwa makambo na bien botika kofinga ye soki ozodiembela ke président Caleb atiako na nzonzingi diembela mais preuve ane na conférence de presse alobi nini bato baofinga nga wana balingaka nga bamisu mpe na kabela bango bambongo azaka très taka na tokoma obenge na milieu théâtre mama sociale okoso comprendre donc mwana mwasi mo baza namona Élise mo nde Fatou Miracle omoni Fatou Miracle ndenge azaka ne Élise aza trop doux alinga ba problème te alinga kuba kumise te nga akumisaka Élise mama sociale la baronne oka Géry tika ko donc batika biloko wana Élise afundi start time mpona nini batie elongi na ye na babuke na bango batiango na publicité il faut tosepela congolaise moko ayeba inte na théâtre mais afundi entreprise monene lokola wana faut tosepela entreprise moko monene te comédienne moko ayebana te bino bato boyebana batia bino te toza na Canal Plus toza na Star Time eza ebele awa mais bino bosala bakomo boyebana mais batia bino te je suis désolé et puis batie bino te boyebana mais batie ye parce que ye mpe lokola alobi ke état de droit ekomi azaka na bavoka na ye mpo bango baoloba bavoka na ye nde mibali na ye eza problème te aza mwasa mopenda pembe epuis ya molai donc ozo comprendre donc atindi bavoka na ye bake basambi na Star Time omoni ntango bango baofinga bakati da ya masolo omoni te na conférence de presse totuni ye toyebi na yabi bakati da ya masolo alongi bino to bofinga ye ozwa bambongo nalande na kati ya conférence wana bamituna yango parmi nde bopozaki na ndenge arépondaki alobi ke ye na président Caleb batikala babeta lisolo ya contrat mais batikala kopesa contrat te tandis que bapesa te bapesa mbongo te ezaki moni abengaki ye eza kwa maletisa ozaka na manager no mais yano Géry bengi yo oboyi kotindanga pa manager parce que oza confiance nanga ezaki bongo mais ce que tango ayebisi en face ya photo signer contrat ya na epe na ebite ba contrat banini nti ya kokoma ndenge komiana preuve ane na conférence de presse à lobby après makambo efasengaka mbongo na filme na ye parce que filme na abi omoni na photo moko eza awa parce que nga alobaka na bapreuve photo moko nini video moko eza Élise avandi na mbetu na nyoka obiki eza nyoka réel eloko ekamwisaka biso twanokasa lokola ke nyoka moko ya joué mais na conférence mpena yo koprise eza nyoka mpena ya nyoka ya solo eza nyoko ya solo baluwaka banyoka wana mpa bametre nango basala nini nde badisciplinaka bango wana non soki azala maître na okalme ye preuve ane Élise abitanga alinga joue na nyoka batutu bajouaki na nyoka toka ye alinga joue na nyoka tomboki
abi na comprendre te nyoka tomboka mukona lobi ote efeza la aoki nzala bi aoki nzala ka tour na ngai abi ngana bimisa mbongo basomela nyoka biloko ne alia ti na yeko jouer na nyoka na simbi nyoka boye na jouer na nyoka omoni makambo Elise ma film na pena koyoka ngaza pena na 3 fois PC caché nae ateza 100 francs ba pesa donc omoni makambo yo Elise alobi yazo bundela omoni mama lele lo akufi aloba na ba joueur afongola ba joueur misuke mbongo muke bale muke mais lelo mama la kufa lumumba ya ba joueur na Congo mutu asosala bolamu mpo na biso tolingaka ko soutenir yete Elise lelo a tombé victime ka ya ba comédienne oyo ba exploitaka bango biso ba président na lomi longoli te biso ba président totika ko exploiter bana batu ka bino mo ba comédie bo biso ke film ngo etalama na ngo pété pourquoi zo sala bongo etalama te le gars na bouquet munene bouquet wana je t'informe que sera na 54 pays bouquet wana ezora na 54 pays ezotelama na 54 pays eloko ematiaka mafuta yango wana aza mpe mwana batu otie photo na epe atuni bino photo bozwi yango wapi eza photo privé bato balobi o sikoyo ya fundi Star Time problème ya président Kalebe ekomi ndenge nini mpo na nini na dossier Vital Kamerhe tomonaki bamaamida tomonaki baconseiller ya bakonzi kasi mpo batangi kombo na yo te siko Star Time nde alobi mutu apesaki nga photo eza Kaleb nde siko komba Kaleb ekoti ayebino makamona bo Elise anga azolakisa nini bata maboke botika complexe so mutu ana mabe photo lobelaka ye bata maboke totika buzoba et puis la plupart ezaka na bana basi pena koyoka misu pena na benjure vraiment kofinga mninga moso boliaki bomelaki na ye na likambo otaki est-ce que na likambo Barcelone réaction c'est qui toujours kala omoni benjure mutu akoki kofinga Yesu mwana Nzambe kutu bafingaka ye ata bafinga Elise elobi nango ate Elise na conférence de presse abi yaya omoni toza biso loso tu boleki nga na yebani te mais bobima libanda botala cortège ya mituka na nga yanga ya mutu te alonga de nzala yo mutu ofinge otika na soni et puis bato musu naki bango balobi o nenga sali bongo to suspendre na banzonzi ke bongo Elise azwa nzonzi kitoko et bongo Elise azwa nzonzi nga kutu na bengisa na film na nga bi aya na kokana nga makamana te mena koya kaka vous comprenez akokana makamana te elle est très doux très mignon très belle donc alinga ba makamwana penate donc vous comprenez bato bazo finga na batika biloko na ba Jerina na tuna na oya Barcelone réaction ba comédie za kaka boye Koteri Laetitia Kuya Koteri lelo maboke kabwana yo izo kele ku na Barcelone tendresse aloba ba vérité mo na internet ça basalele ba réunion baloba ki ba suspendre tendresse na nzonzi mais lelo ezape na bato ebele ba manquer bato na ba théâtre ba suspendaka bango te Chiko Pululu akufa na souci ya balongola ye na nzonzi bayinaka ye pasengaka obi ke bato ebele bayeba makambo te ya kufa mbona maladi souci ande non Chiko Pululu eloko eboma ye ya liboso za souci Chiko Pululu ba écarté na nzonzi et puis film na banda tourner nga na sala parce que bato ebele bamonaka gérer ya bimina internet film ana ezaki titre nango ezaki procureur to tourner na bandal awa produit par producteur Placide Pululu asenga de caché baloba na ko jouer normal na kizengi abine faut bochanga de caché allez mikolo batombokela ye osenga de caché za nani po wera simbi opérer na wera simba ka efula ngai okomi fier réunion salami na pourquoi to suspendre akota sunzo nzingi te on a déclaré droit na ye po muta déclarer droit na ye ti lelo Chiko Pululu na mabele wo atande baloba keke na sima bakisi atande baloba menga na fana na Chiko Pululu boye soko tali azaka na souci toujours ya musala na ye. J'étais le premier artiste, je pèse mes mots. Dans ça pour nous l'internet na ba film nanga. Parce que donc on a bandi ba film internet ba te belé le loba salo bazate. Preuve ane ba kota na YouTube ba beta film ya mado. Ba so ba film ba comparer ba date. Parce que YouTube a tchaka ba date. Hôtel la siko que naza parmi bato ba beta ba film Fabregas Maye so bimisi générique ya mado nga pe na bimisi film ya mado. Et pesa makambo. Lelo naza o naza ba retomber nango. Na vana ka chebi sote na vana ka chenga na bandal. So ibino molingi bato ba lia na mutoki na bango te po. Bongi biso toto koma ba PD na théâtre. Na théâtre ba PD pe baza. Mais oui, biso toto koma ba PD, biso toto. Zape. Biso toto koma sa mena église ngiringi rezo renier mikolo. Oh na yo pardon, chérie pardon. Na koma solo on a si ke babi ba comédie presque belé ba kenda kuna yo kenda raté. Tenga ko ken église wana tenga na sambela Jésus Christ de Nazareth. Donc na ebi pena Nzambe ya Nzambe. Donc on comprend.
donc on a kokende ba église wana te ba église oye pasteur a côté na chambre bokoti na pasteur bino mibale ezana ne bongo oh yasi ba comédien belé ba kenda kuna batika kisi ngai ne nazawa na kotikala koma PDT na kozalaka gérer yango moni Francis Tio muluba cher depuis Suisse a sanga gérer kokoma PDT IST za $3000 commandé pour IST PD pour na IST si ko tali si ko gérer mo asomi nango ka sans koma PD o moteke soyo et au soyo na koma PD mais gérer asomi nango na normal na ba comédien pe to ko za pe na 10 garçons pe ba comédien pe ba za ba PD mais nga na émission pasteur de la foi oui pasteur de la foi auto oloba na TV abi ba comédien boya nzamba zola kisangai molimo akipede na ke lesbienne et komi trop na musana na bino yango liwe ekoti boya to sambelela bino bébé yango te ce qu'on a oloba ne vérité parce que nga naza parmi bato ba kotela ba comédien ta bomi mutu nga na kotela ba comédien linga pe buzoba ba comédien te na linga pe buzoba ba comédien te so ezole ka entre Caleb na Elise ezani buzoba eza buzoba te mais elo mo pe na ngina oloba ndeko na Irsil Pechango za na bandal sala tout autant ba compte Facebook na otro bato belé ba utiliser compte Facebook na yo bazo fingela ngo Elise boti sikoyo ranking mo ba oloba ke Irsil azo finga Elise po nini OK lemsu Irsil kutu yete est-ce que yo na volo ba ki bazo koto vérifier que ça mu péchaté ye moko nga naza na deux comptes Facebook omoni mukili mobima internet nga za kanango naza dai na 5000 amis bato batinela nga su demande te donc naza na bato ebele naza na tous les stars à Congo bazawa na Facebook nanga na yebi ba compte Facebook nango ya vrai neti ve nanga mopao compte Facebook na vrai ezali ya faux pe ezali vous comprenez donc ser na biso ba compte na compte Facebook na yeba fingaka Elise moi je ne pense pas que Irsil Pechanga akoki ko finga Elise je ne pense pas akopesa des conseils moi je ne pense pas si la bisalu akop finga Elise akopesa des conseils ba luka ba boma moto donc ba tika makambo wana et puis bino bato bando benga bino ba mukala lelo koma ba biro abongisela bino kombo ba mukala bangana ba koma ba biro mukala za mutu musute biro pe mutu musute te bu ba longoli ka mukala ezaki soni mo ezaki comme mo ya soni ba chango biro po pesa mo propriété mo boy donc botika makambo wana président Caleb azande ko ya nani ya Elise et puis na keko interpeller président Caleb parce que nga na molobeli bango ya mo makambo na bangana ko kekinga katite poso na kekinga kati na loba suma kambo te ba pesa nga na loba ngo te président Caleb eza na bato ba benga Elise ba yebisa Elise ba ko violer mwana na ye ba ko boma ye oui alobe ngo na conférence de presse na sa na vidéo awa lobi yango donc président Caleb benga bato oyo baza ba acteur na yo ba actrice na yo na ba fan na yo yebisa bango lo baba tika ko menacer Elise to yebisi Elise ke no leka na bosono na politique abelela soka kufi lelo eza bato na mtu babomi yo mtu yebisi bango yebisi ke leka akekolo ba ke soki lelo akufi eza ke ba acteur na ba actrice ya président Caleb tout ça ba leader d'opinion naza na soki na 9 ans na internet quand même naza mo à dire tant na moni ndeko mo lelo pe président Caleb soka za na danger na kolobela ye prévane ba uto attaquer président Caleb pa moi simo boya yuma mo boy na démarrage mabe na côté le président Caleb nous comprenons nga naza wana pona ko telemela ba anti-valeur donc c'est un peu ça donc président Caleb solo na ba fan solo na bana na ya groupe batika Elise atikali ko funda Caleb te alobi yango bien na conférence de presse afundi entreprise donc point barre. Deuxième point kokotisa mwana bato na kati aza bongo innocente a jouer film en tout cas bon conseil noko pesa pona bandeko basi nyonso to baza ba acteur ba actrice bazo finga Elise bon nga nazo tala ba finga Elise po président Caleb mona ke balinga ke mingi mais en soi eza nango bongo te batika biloko wana kusu pe peut-être ba ki Elise baza na raison aleki ici moni bena omoni bato ebele basala ki confusion ba finga ke Elise makasi tango Elise asali yango mona ke na yebisaka bato soko moni ndoki belela koloba te nga na kokamaka koloba na internet te internet eza église te il faut loba donc moni Elise tango expliquer mokili omoni bato ba comprendre to comprendre mabe uti wapi mutu aza na raison nani donc nga na kolobaka ke makambo esili nango eza pe so makambo Elise te na président Caleb te komi makambo Elise na entreprise yango to basi bakati na bango makambo mwana mai azozwa cashman ningi na ye parce que eza face na ye bateki yango donc c'est un peu ça conseil nga na opesa président Caleb bato ebele baoloba pourquoi makambo ekoyelaka Caleb mais nga nazoloba bango eza coïncidence peut-être eza coïncidence eza ndenge na ye te
nayebi na côtoyer déjà na tourna film mon aye donc c'est un homme azara bien mais maman comme pardon comme il y a presque on a fait question yo ki mangai au lobby ezaki likambo Denis et Elise na Star Taille mais pourquoi il y a président Caleb la muki makasi est-ce que compagnie wana pe et foot ici président Caleb mbongo ndam na mbongo wa pesa Denis ko ici mbongo to moni kombo na ye koti na makambo wana ka nini tant batuni Elise atuni photo oyo bozwi yango ouais mais président pe bakanga na bango payete bakangi na bango ete obiki na oki on deuxième personne o bakangi na nani non kangai mais contrat na ye pe na start e bébité wana nga na yebité ka ndenge elobi mama Elise oh viens nga mo selu mais na oki chic choc e kabwa voilà bandala ya kaboy kaboy ba comédien en tout cas ba lekana raté vraiment ah d'accord ah wana viens nga mo selu donc masa ngade ngadios quoi donc on peut Panzani solo ah na oki babi chic choc e Panzani mama na biser na biso mami na batu alors batu ndeli alongwela batu sali bor na ye quoi na bi ah maman c'est un mutapanzango donc c'est chic choc et Panzani pas même une année à vie ko kota za mabele ah na biso que somo une année donc chic choc et Panzani venga de ngadios depuis Londres à Londres bambote na ebele bo baba na bana bakoli et puis ba comédien bozonga mabete na côté l'Élise pour ba comédien bele vraiment ba Jéroso Diembela au côté l'Élise au boy na boy ngai na lilanzala pa mutu te preuve na lobana okekinga kati te na ozaka libanda ata babenga na okete pona lobaka makambo na loba vérité donc ba comédien boteninga rigueur te na autre côté la dernièrement briefi Tantine Linda garçon moi Belgique abio so Linda comme na Belgique oboma na esi garçon oza human dio sans esprit ntabotoli mwasi yo lobaki oboma luka pe conscient pe ke abotoli mwasi abotola mwasi te mukili ndeto zawa pasteur John alobato ana komba match eza ya kalisu so babotoli mwasi olela poani luka mususu na poto ba momi ba eli ba chéri ba eli enoki oboma ndeko no kongolo chubembeli likolo mwasi eza normal te donc ba comédien to lingana quoi et on sala bien mais bolingo ngo eza bolingo mo sincère eza bolingo mo te ya kobeta ka muninga ochubi mu chakal wana fo to bolingo 12 et ça la fo voilà merci beaucoup Zaki Belo Olanda Jerry Cobertos yali to kina karabwe wana pena papa vérité mais c'est social ya za raté contre pour ya lobali kam nenge zali na sir bino mo na conférence de presse Elise bolanda ki bino to Olanda biso ba fan na biso we bali kam so mutalo ba vérité e banaka on a yé vraiment le baki vérité mais to ka pe que président Caleb na conférence de presse à Lélia Tangisima. Vous passé la conférence de presse Toyoki. Oui, Azana doit c'est un Congolais. Ça là qui m'a bien mon lobby, tu as bureau na yem tourner ba lobby bon, biso pignon tout assistant qui te pris on a landé on était dans Rolando on a pour lelo pour na yamba. Disu sous grand frère na Jean Cobertos, ça c'est ba dédicace. Oui, ba dédicace na to ba conseil na on pesa ka ki ba Congolais to ça le quoi mo konzambo ka lera ngula lito imorote. Eza ba tantine musu tantine mo benga o menacenga. Yo Jerio au côté l'Élise, on habite Makambo, Loba. Voilà là déjà, autant que la autorité morale. Maman, Mikolo, on a internet faute. Mon esprit, oh ben na mon formal pas moi. Donc, à ben nga menacé nga gérer au côté l'Élise boy nga minete toti kabilo ko wana. Ko menacé nga pété. Donc to lingana. Donc ba mbote nga mingi na mon vieux sponsor officiel Andy Malula, moi na ya papa cardinal Malula, cardinal a sala buzo bate, tia kota na sama belé, Andy Malula, Brinette Malula, là où repose le cœur du chef. Donc on a zarané sur mingi au bois kaye, maman Nabino, Brinette Malula depuis États-Unis, na pesimbote na Rachel Mungenga la noblesse, na pesimbote na Kai Mbeli Boulou Diama, Massa ya Mokonzi, na pesio bambote belé puis na pesimbote na Brigitte Savané, moi si ya Savané depuis Chazaraka Moko. Brigitte Savané. Mon numéro c'est plus 243 90 36 30 165. Plus 243 90 36 30 165. So lingo finganga benganga na numéro wana ko finganga mais ko bossa na te ma finga ya 2019 et 2020 ezali. Pour nga pe na mona papa na biso na olinga te. Na olinga te mutu mo benganga na téléphone ba mena senga a finganga okozwa. Donc ba o bolandi émission yo soki na lobi mabe bo supportenga. Na senga pardon te l'émission. Je pèse mes mots, na lobby ka vérité. Merci beaucoup Malik. Merci beaucoup mon grand frère Jerry Cobertos. Grand merci balobi aye moko Toer Mbala balobi Toer Mbala grand prêtre de prix Paris le monument de Paris yemo Toer Mbara
Toer Mbala. Grand merci Bigo Nyampala Blanche Nyampala Mike de Tontala Babi je sais vie de prix États-Unis je te salue Bambo Tatro Renata Miss Motema Pavis Mboma Yé moko Maradona Motema ya Miss ya Motema Nanouche Motema Nanouche à Miss. Donc vous s'abonner massivement Nouchka TV ya Maradona Maradona puis ça combat ba joueur mais est-ce que ça combat boss nangai grand merci moko Jerry Cobertos merci à la prochaine occasion épisode to kutana to ma sou grand frère to me kat côté là non nakela na conférence de presse to pe président Caleb to yo kapé yo moko lobi ki mon konzambo ka lera nyamal to moko te biso pe na Nouchka TV to relia tous les deux matoy poto me ko so la ngo bien to kutani à la prochaine mon vieux merci beaucoup bye. Après, ma